Matondo bandeko balandi émission bayindo bola mukamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission bayindo bola muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alei bisuka ya dendo yango moindo alati na basufa to maya tombola na mukuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songia nzila fumukuzu kia muzanga panda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka fumuki mbangu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso mabiange mibongo baindo bolamuka tokoliki ya mwa mikolo mibale misato tu monana kite biso na bino mosaleze ko benda bipai na bipai donc soko to alaki tena etando kasi to alaki mwa moke mopanzi kolandela mosala to pesi lisusu mbote na bandeko yonso ya mwanda kuna mbote na ngunza mwanda ngomba matondo fumuki mbangu balongo pe bankoko bakoba bongo kobatela bino na mosala monene yeboze kosala kuna na eteni wana po nini te mbote mingi na ngunza vuvuketo kuna na boma mosaleze kotambola malamu tokosisa kotanga bino te kimi ya fumuki mbangu balongo pe bankoko ekoba bongo kozala na bino tokolikia toyambi mituna mike na manaka yetu salaki na mikolo miuti koleka bandeko mosusu basiriki makasi biso tokoloba bapronostikaka na match ya rediffusion te to bandeli koloba na bandeko bakopronostikaka na match ya rediffusion te ata soko talaki match wana tokoki kozala na ba émotion bien sûr po yo talaki match yango te mokoki ko pronostiquer te na match ya rediffusion po se bete mekisi elekaki soko mingete ya misato e misato sentiment na yo tokozanga kotala na yo match eptinda yo te pronostiquer makambo yete zoko mona lelo pa ya biso ze match ya rediffusion yango na manaka eleki tolobaki christianisme koki kokumba bolamu te na mabele ya baindo eze match se beta mais ze rediffusion bongo boko sika poni potolobaki président Félix priorité ya mosala na eze lo sambote mais bolimbisi tango mosusu tolandaka manaka ye sans particulier sans tendance pekisa na ino mwana ye aze kotia makelele po tango mosusu makambo ye tokolobaka elekaka motu yango tolobaki eze manaka ye kozongisaka conscience ya bato na motu ya bato lelo christianisme efandi na mabele na biso 5 siècle na ndambo uta ekota kaka christianisme wana soi-disant bonzambe tango ekoti na mabele ya felika ebandi koboma ndenge ebandi koboma bakabwani na mayele mabe badministratif bakei mopanzi bareligieux bakei mopanzi soko badministratif bazali koboma bareligieux bazali kolempa soko badministratif bazali konyokolo bareligieux bazali kolempa totamboli ndenge wana na imposition na kokata mitu na kokata bakingo na kokata maboko na kotumba bamoto christianisme bandi kofanda nkati ya bato babandi ko accepter biblia bato babandi ko accepter mwana moko abotama na zemi ya molimo mosanto oyo mama na yeba zalaki mwasi moko ya bolingo ya nzambe bato ba accepter eloko ezalaki inacceptable bato bakomi pe kote yango bato bakomi kotatola yango
ba génération ezali kolanda na nsima tokuti esi bakatelaka yango bato maboko bakatelaka yango bato bakingo bato baaccepte yango ekomi imposition moto nyonso azali kobota mwana wana po azala reconi il faut église nde reconnaître ye mais lelo mpe tozali komona yango lelo bato bakoki babala na mariage coutumier bakoki mpe babalani na bango na église mais soko babalani mariage civil te lelo ekomi lokola libala esalemi te ata nsima liwa ata mikakatano moko songolo ekomi na libala eloko ya liboso bakotuna eske bobalana soko batuni eske bobalana bazali kotuna bino soko bobalana na mariage civil pour l'état intervenir toi tia liloba ndenge ezalelaka na ntango wana baimposa moboti yonso mwana fo azala enregistre mwana esengi azwa bateme christianisme wana ekomi kokolo ekomi na imposition ya libota bana bakomi na sentiment wana kolala kolamuka lelo ekoma lokola christianisme ekotawa na voie pacifique bankoko ya biso bazali kokenda na bazamba bakati batongi mwa ndako ya ndele mpo ya kokima loposo pembe mpo ya kokima persécution ya christianisme moto yonso aboyi koyoka mokanda wana kombo wana bokata kingo mpo ya kobangisa bayebatikali yaki mpa vita elenge mwasi touti kokanisa wa mposo moko koleka elenge mwasi ya mibu tuku mibale na mibale 22 ans batumba ye moto na mwana na mokongo non du christianisme nayebi te ndeko oyo aze na bandakisa mibale to misato tolobaka plateau ye eze ya kofungwama kofuta infronte benga biso yaka deba yaka kolakisa bolamu mibale to misato au christianisme esala na mboka mais ce que bozali kobanga te ntango bapasteur bazali kolinga kokomisa président Félix Tshisekedi lokola pasteur aze pasteur te esalamaka be awa policier alingi akoma pasteur militaire alingi akoma pasteur cordonnier alingi akoma pasteur mécanicien alingi akoma pasteur pêcheur alingi akoma be awa epai na biso yokanisi mosala ye soi-disant bolobaka Jésus asala eleki mosala oyo soda azali kosala na nini po soda eze naino mosala ya vocation moto akomaka soda te par intérêt eze mosala ya vocation eze mosala ya nkati ya motema moto alobi esengi na ngala na mikaba mbeka mpo ya mboka ya ngai bakendaka wana etumba batiki bashi batiki bana akeya yebi te soko akozonga oyo loba ndeko Jean Kubal kiju yali yo tote ya makila ya bato andimi yango akokenda etumba uta mokolo akomaka soda asinyaka ya kokufa mpo ya ekolo bongo soko Yesu moko boye soko Emmanuel moko soi-disant kufaka pepo ya bana Israël na kulutu moko ya Juliette na to kulutu moko to papa na biso mbuza mabe akenda pe akufa mpo ya bato différence c'est wapi te me balakisa bino po bengama mosali na nzambe fo tambola na Biblia na lipeka président oyo soi-disant kobongisa République démocratique ya Congo il faut banda ko organiser bakilte mais vous êtes désorienté président de la République tolobaki yango notre fois na bino bandeko bosiliki bopesa biso ndakisa mibale to misato ya bolamu ya christianisme bapastere yonso basangenaki wana begoïste bozi kobanga te bakomisa président Félix plus égoïste que bango bapasteur po yambo na ino yango moko christianisme elukaka te solution ya bolamu ya bato na vie présente christianisme elakaka bato moto azali kokufa nzala lelo biblia ezali kolaka ye okoli alobi na lola moto azali kozanga molato lelo azali kotambola madofolo na pantalon mais balobi heureux aux pauvres car le royaume de Dieu leur appartient moto oyo azali konyokwama lelo maladi azali kokufa nesika batongela ye bopito
Balobe komama kibongo na tango ya suka maladie ko sala yo yika mpiko na losambo. Bongo bato yo bazena na philosophie wana ya ko faire accepter bato souffrance. Bako yebisa chef de l'état ni. Yango tolobaki losambo tende zeko zanga bayindo. Losambo te misala. Omoni banda basangara ki na stade wana. Soko le 23 wana dimanche na stade de Martyr. Soko basangisa ki kaka bato ya misala maboko. Soko basangisa ki na ba menuisier ba maçon lelo to komona bibonga. Lelo to komona bambabola. Lelo to komona moi mikala moi basavwe bandiko salem. Mais depuis basangana ki mpo ya losambo. Lelo to monini. Tango subolo bi po biso bato afufa moto zalaki te ingeta. Bongo bandimi na bango bazalaka na stade. Président Zeko Koba pour voyager na ye. Président Zeko Koba pour voyager. Bongo bandimi wana bazala ki ko. Ba pasteur pe ba Zeko Koba ko pikola mabonza na bango ndenge ba momeseni. Bandimi. Banda le 23 telero. Nzoka soko basangisaki bato ya mosala. Bato ya misala. Président tuna bango po nini na mboka na biso toze ba salite kasi observateur. Po nini jeunesse na biso ezena vagabondage. Ezalaki na makambo ya bosembo pe antina bakokai ko traiter mokolo wana na stade de Martyr. Ezalaki lo sambote bakenda ko yebisa Yesu ni. A purifier République démocratique ya Congo soko Yesu azalaka na nyongo yefa futa na mboka oyo. Ya makila bankoko na biso atangisa. Biso to kei susu kosenga mobomi na biso bolimbisi na biso me boutaki komona yango wa soko na 2007 bayaka wa kosenga bolimbisi te bolanda yango te na bite soko regia ko sunga biso a balancer biso nanu elema wana kaka ndenge to zeko lo babo bande ko bamona ata bilili bayaka wa kosenga bolimbisi Donc nous représentons la Flandre et la Wallonie. Nous nous rendons compte que nous avons une grande responsabilité vers la DRC, mais aussi envers le Rwanda et le Burundi. Nous reconnaissons et regrettons profondément que durant la période de la colonisation, beaucoup d'injustices ont été commises par les autorités belges et par le peuple belge, et que beaucoup de souffrances ont été imposées au peuple congolais. L'occupation injuste et la soumission de groupes de populations autochtones, le travail forcé et la violence terrible qui l'accompagnait, les millions de morts et les innombrables atrocités, le pillage des richesses du sol, les nuisances aux économies locales, les humiliations et le mépris, l'instauration de divisions entre les tribus et groupes ethniques et beaucoup d'autres méfaits ont dû être ressentis comme profondément blessants par la population congolaise. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés nationaux et sont une souillure honteuse pour notre pays qui se proclamait chrétien et civilisé. Mais en tant que Belges, et par conséquent solidaires, nous voulons également reconnaître et confesser que la cupidité et la soif de domination de l'impérialisme étaient les motivations de bon nombre de nos concitoyens. Tout ceci fait que la Belgique a une dette historique immense vis-à-vis du peuple congolais. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur. Ndenge to kosaki bino au nom ya soi-disant chrétienté. Bona bolandi te vraiment. Bolanda te. Elle kaka wana centenaire et pas ba protestant. Ba passer ngara sinde ba
bazalaka balinga makana makambo ya nani po nini tozena na courte mémoire po nini tozena makanisi mokuse po ya bato mbala ya liboso tozwa président azeko sambela président chrétien est-ce que président Félix po asala esengela ki atanga Bible yambo na ino po akoma wana azalaki pasteur lelo azé dirigeant bolingi bo commissaire pasteur te pasi nde ezali mpo na ino tososolite nani wana mosali na Nzambe. Mais curieusement moto oyo awuti kosambela konganga mokolo mobimba na église ndenga aze kobima luki kwanga mamoya oyo alonaki manyoko wana aze mosali na Nzambe te. Moto awuti konganga na église tango abimi mwana kibeka mama oyo aze mayela salisaka kibeka wana aze mosali na Nzambe te. Bana mosusu babelaka maladi moko batelaka ba mama batata oyo basalisaka bana wana baze basali na Nzambe te. Déviation, désorientation moto akobengema mosali na Nzambe oyo atia Biblia na lipeka oyo akongangaka bakoma koteya lelo tina babis basopela bato soi nelongi po wana nde obengami mwana ya Nzambe. Po bengama mwana ya Nzambe fondi ma Yesu mama na Yesu nde mwasi moko babota na Nzambe. Botala biloko bakotisi bato na cerveau. Yango lelo bakanisi président bakosangisa ye bakei moke organiser babengi ebele ya eturuku ya bapasteur po te makambo ebele ya kosala président fo atuna mboka yeze kobebela wapi. Tala motuna oyo kosala président Félix Tshisekedi ayeba ndenge nini ya koorienter matambe na ye mboka yeze kobebela wapi. Soka tuni motuna wana ndeto kobanda kosangisa bisika entre autres sika ya yambo mboka yeze kobebela sika oyo sangisa ki bato wana ntina likambo yesangisa ki bato na stade de martyr yango kobeba ya liboso ya bato. Ndenge nini président Félix Tshisekedi akokaki koyala na bokonzi asala sanza motoba na ino akanisi te ezalaki na lisiko oyo botamaki na mabele na ye fumuki mbangu molobeli ya baindu te me bakanisi kobelela Yesu oyo bayebi elongi te Yesu bakumba na sanduku Yesu oyo kombo eya na kokata bato bakingo te nzoka kozanga ko reconnaître fumuki mbangu yango pasi Afrique. Sans fumuki mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Osez député. Soko zangi fumuki mbangu okosale la be poche na yo. Okoyeba kolula mabele ya Afrique te. Okozala député pour l'Europe. Mbongo ya liboso misolo salaire okosomba bandako na Europe. Pose christianisme Yesu na kati na yako lingisa mabele na bango. Yesu na kati na yako lakisa yo posate ya kolinga kiboyindo na yo. Bomoni awa te. Bomoni awa. Tango balobi ba meka ko kitisa ba député salaire moke ba zwaka soko 12000 eze belé. Bon enseignant ba policier ba zwaka 80000 francs. 12000 autres lobi ya bango 12000 francs te. 12000 dollars. Mais bon enseignant ba zwaka ba 120000 ba 80000 francs. Na ba député soit disons ba la kisabino ke bango ba kolinga kabino ba député ya IDPS. Ba député soko ya SID. Ba député yonso ya MLC oyo yonso ba utaka na opposition ba ebisaka bino biso nde bolamu na bino ba boya salaire kita ata turo ba dju ba salaire na se me baze kotala ba ko djwa mituka vacances ali boso boni bazongi na ba siège na bango boni bazongi na ba circonscription na bango ebele ba keimi kili apoto ndenge kaka ba kotaki na parlement ebele bakeye ko des familles solo pour ba changer ba milliers bino bo votera ki bango komi milliers ya ba pauvre bakomi ko kabino solo bakomi ko mona bangungi esengi na bango kozanga fumuki mbangu yango
toze ko senga bango bakabwana na bino moto azena elenge sengo ya mabele na yazete bakonzi bazeboni botala ba village natal na bango botala bamboka yeba uti botala bamboka yeba uti mpasi moto azena villa na mikili ya poto azo même pas na ndako ya chambre salon na village na ye kozanga fumuki mbangu te yango tolobaki esirikisa bino te président Félix Tshisekedi c'est bien bon asangisaki ba pasteur mais yango te zalaki kozanga biso soko asangisaki bato misala maboko en tout cas na sanza moko yeto zoi ko kenda ba menuisier fo ba monisa misala ba maçon fo ba monisa misala basali bambabola fo ba monisa misala basali bilanga fo déjà soko batiaki nguba lelo déjà na mikolo yeto sali mitu ya ngube bimi mawa basangisaki ba pasteur tomoni nini tokomona eloko te po uta christianisme kota na mabele ya Afrika totikala komona eloko te tango mosusu égoïsme mais bobanga te bato yo bakote ya nini na président Félix Tshisekedi soko bango moko bazeba millionnaire te lelo bandimi na bango babola bakontinuaka kotiela bango mabonza ba pasteur wana bazeba millionnaire tolobi ata dimanche moko te baloba lelo bino bandimi bofanda biso ba pasteur na tour na biso ngai lokwa na zena ba million lelo nga na kopesa bino ata 1000 francs transport bino bozongela te yenga yonso babola wana azeko kanga motema mi abeta makolo mais abongisa soko 3000 francs lelo basala balobi offrande de la pauvreté l'église baboy il faut ça offrande mabonza ya bénédiction mabonza ya bofuluki moto asali hôpital po ya bandimi na ya jete moto asali école tango toze koloba école bokenda bolandela bekolo oyo ebotameli na ngambo ya christianisme entre autres école catholique école protestante école même oyo ba pasteur basali lelo ce sont les écoles la plus chère et ba école moko ya talokoleka mais tango batonga yambo batonga bekole wana mabonza bandimi nde batiaka kaka mondimi atiaki yo mabonza azeko koka meme pa koya kotangisa mwana epai na ye babola ya bato bayaka kosunga église catholique telelo mais basé te à mesure babola wana ya kotangisa bana na bango na bekole catholique soko babeli basé te à mesure ya kokenda kozwa soin na bopito ya ba catholique bongo boy kobangisa bino te balingi bamema président na ndelo wana ya égoïsme bakomisa ye lokola président chrétien et président pasteur président diacre te président Félix Tshisekedi aze président ya république démocratique ya Congo bamusulman baze awa bandoki ye baze awa bato ya soroka banganga aze président na bango akokitalakisaka étiquette plus grave akuti mboka oyo par ignorance entre guillemets état laïque c'est-à-dire basé pour reconnaître ba religion yonso ba te ba mouvement yonso akokite ala kisandelo ya kolobase président chrétien te ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens pe bino ba pasteur bo s'approprier na yete bo kanisa te azé président Félix Tshisekedi et azé président po ya bino nde bogoli ya mingi to moni ba pasteur mosusu awa bazalaka fidèle pro ya président sortant Kabila Kabangi lelo balingi ba critiquer po ba diembela te toyebi ke bosalema wana mpo ya kolia pe komela na bino mais tango yetolobi mabele yeze mabele ya fumuki mba mabele yemela makila ya bankoko mabele yemona pasi ya yaki mpavita sanza ya juillet le 2 juillet nanya kokanisa ata membre gouvernement moko te tango mosusu kezalaki mpona propagande nde balingaki baluka ya yaki mpavita banani balobaka kombo ya yaki mpavita na tango ya président Kabila tomonaki bato yonso balukaki baliembela na tango ya Félix Tshisekedi tozali komona pe bapasteur balingi bakanisa président Félix aze pasteur te na christianisme tokotikala be kozala bacharlatan
bato bazilaka lola moko imaginaire, bato bakroyaka na prophète moko imaginaire. No eleko ya mosala, oyo eleko ya fumuki mbangu mbangu difika ya swekama, oyo mabele ya yaki mpavita. Eze mabele ya kosangana te na kombo ya Yesu, Biblia moko importé. Jésus moko tel alors na ba grand pasteur ba yebaka ye na acteur ya film. Foi na bino, foi ya bato. Ndenge batondaka na stade de martyr, bango yonso, foi na bango eze na acteur moko ya film. Bo souffri to kabwana ta deuxième ngonga. Torobaka makambo yebola ndango sans tendance et sans parti. Bola tisabiso ndelote. Esika moko te bonzambe ezala importe. Esika mo pepe ali, esika nkase zeko bota nzambe ali. Mpo ya biso na Afrique sengelaki tozila 1491 mindele ba yeawa ndesi manzambe ya kokome pai na biso. Bongo tango yonso to vivaka Afrique berceau de l'humanité. Tango na balobaki Afrique berceau de l'humanité. Tozalaka sanzambe. Ba pyramide na biso na Égypte to tongi yango avant Abraham aya na Égypte. Bato wana bazanga ka bonzambe. To katisaka bibale. To lataka bilamba. Ba yebisa bino Pharaon ayi komela mai na coupe nord. Or pe koma coupe ba yebaki ko chauffer yango ko lamba yango pe ko pesa yango forme. Soko mai baze komela yango na coupe ya nord. Ba yebaki ke ivoire eze eloko ya talo ezalaki na kiti ya bakonzi na biso. Baïba ko sala ba père nini baïba kité peinture bisonde to sali na moki christianisme nde ko longola ko sala na yo baïbi cho sala ki mpamba yo so bande pai na ba bakuta ki yo sauvage bango nde bakumbela yo bonza pe bino bo reproduire yango bo ebisi yango na bana na bino na bana ya bana na bino bankoko ya biso bazala ki ba sauvage te to ko permettre yango te po eleko ya mbangu di fika ya swekama eleko ya kozipola maye mabomba mana mabele ya Afrika. Talantina ne songa dina fumukusu ke muzala panda na ngola ba yebisu kokoba bongo misala ya 1921. Vutuka vana pambu uvidi. Bisotolobi kimia fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino. Tokuta nimbala sima pona manaka Yesu matona. Nous remettons au nom de Dieu le micro aux responsables du processus Réconciliation Europe-Afrique. In the name of God, we are giving the microphone to the responsible of this European-Africa reconciliation process. Tozongisi liloba na wazali mokambi ya mabongisi ya kozongisa boyoka ni Europe Africa epa ezangaka. Your Excellency, Mr. Representative of the Head of State of the Democratic Republic of Congo. Son Excellence, Monsieur le représentant du président de la République démocratique du Congo. Ladies and gentlemen, members of government. Mesdames et messieurs et membres du gouvernement. Ladies and gentlemen, members of parliament. Mesdames et messieurs, membres du Parlement. Your Excellencies, members of diplomatic missions. Excellence, Monsieur le représentant du corps diplomatique. Honorable administrative and political dignitaries. Tous les représentants administratifs et les dignitaires. Chiefs. Les chefs. Bishops. Les évêques. Pastors. Les pasteurs. Distinguished hosts. Chers invités, distingués invités. The body of Christ. Le corps du Christ. And all people of Africa. Et tout le peuple africain. We greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. And we come as representatives of the people of God in Europe. Et nous venons vers vous comme les représentants du peuple de Dieu en Europe. This is the fourth major conference of a reconciliation process. C'est la 4e grande conférence du processus de réconciliation. That was conceived in Switzerland. Qui a été conçue en Suisse. At a conference in 1999. Dans une conférence qui s'est tenue en 1999. The EARP does not carry the endorsement of our national government. Le PREA n'est pas organisé sur mandat
sur accord de nos gouvernements, or of any recognized denomination of non plus Christians, sur l'accord des confessions religieuses, but we are supported in prayer by many believers throughout the continent of mais Europe. nous sommes soutenus par beaucoup de croyants à travers le continent européen. We come as intercessors Nous venons à vous comme intercesseurs who are part of God's royal priesthood and holy nation. en tant que sacerdoce royal du pays béni Which crosses all international boundaries. et qui va au travers de frontières internationales. In 2005, after 6 years of preparation En 2005, après 6 ans de préparation, and educating Europeans about the legacy of Europe in Africa, et en éduquant, en informant les Européens sur l'héritage européen en Afrique, we held a solemn ceremony reenacting the Berlin Congo Conference of 1884-85. nous avions décidé de réitérer la conférence de Berlin de 1884-85. We held the event in the same city of Berlin 120 years after the 1885 event. Nous avons tenu cette conférence dans la même cité de Berlin 120 ans après. But this time we invited African representatives to be with us. Mais cette fois, nous avions invité des délégués africains afin de se joindre à nous. At this event, detailed statements of confession were formally presented. À cette occasion, de déclarations détaillées de confessions ont été faites by Christian representatives of the 14 nations that were present at the 1885 conference. par les différents délégués des 14 nations qui avaient été présentes à la conférence de Berlin. These countries were Austria-Hungary, Ces pays étaient l'Empire austro-hongrois, Belgium and Denmark, la Belgique et le Danemark, France and Great Britain, la France et la Grande-Bretagne, Italy and the Netherlands, l'Italie et les Pays-Bas, Norway, Sweden and Portugal, la Norvège, la Suède et le Portugal, Russia, Turkey and the United States of America. la Russie, la Turquie ainsi que les États-Unis d'Amérique. These statements were received and forgiveness was graciously offered. Et ces déclarations, ces confessions ont été acceptées gracieusement By an invited African Christian delegation en invitant les délégués africains representing each of the regions représentant chacune des régions that were colonized by Europeans. qui ont été colonisées par les Européens. Since the Berlin EARP conference of 2005, Depuis la conférence de Berlin du PREA qui a été tenue en 2005, we have held conferences in Harare, Zimbabwe, nous en avons tenu une autre à Harare au Zimbabwe and Libreville, Gabon, et une autre à Libreville au Gabon, where European delegations brought the statements of repentance to this African continent. Lors de ces conférences, les délégués européens ont apporté des déclarations de confession à ce pays. On the occasion of this, our fourth EARP conference, À l'occasion de cette 4e conférence, we are honored to have the opportunity to come to the Democratic Republic of nous Congo. sommes honorés d'avoir cette opportunité de venir en République démocratique du Congo, The heart of Africa itself, le cœur de l'Afrique lui-même, where a European delegation stands before you où les délégués européens se tiennent devant vous to offer messages of confession of sin. pour vous offrir un message de confession. Today, there are 4 nations that will bring national messages of repentance. Aujourd'hui, nous avons 4 nations qui vont amener un message de confession. But we are here to carry the complete repentance of Europe. Mais nous sommes là pour apporter la repentance, la confession générale de l'Europe. In addition, we bring a statement of confession En plus, nous amenons une déclaration de confession relating to the
sins of Roman Catholic Europeans in DRC and in Africa. Une confession relative aux péchés de nos ancêtres ici au Congo, en Afrique. You will hear confessions of sin from Great Britain Vous allez écouter des confessions de la Grande-Bretagne. in the English and Welsh languages. Cela sera fait en anglais et en d'autres langues. From Germany, Nous allons écouter aussi des confessions de l'Allemagne. in the German language and in English. Et cela sera fait en allemand et en anglais. From a Roman Catholic in the English language. Sorry. From a Roman Catholic in the English language. Ça sera fait aussi de l'Église catholique en anglais. From the Netherlands in Dutch and in French. Pour la Hollande, ça sera fait en hollandais et en français. And from Belgium in Flemish and in French. Et pour la Belgique, ça sera fait en flamand et en français. We wish to stress that we are corporately bringing to this conference Nous voudrions mettre l'accent que nous venons ici à cette conférence. all the European nations who were involved in the 1885 conference. Toutes les nations européennes qui étaient impliquées à la conférence de 1884-85. In particular, we carry our brothers and sisters, the French, Spécialement, nous apportons nos bien-aimés français and the sins committed in nearby countries et ainsi que les péchés qui ont été commis dans les pays limitrophes, like the Republic of Congo and Gabon, en République démocratique du Congo et au Gabon, Cameroon and Central African Republic. au Cameroun, en République centrafricaine, Also those of our brothers and sisters, the Portuguese, ainsi que nos frères et sœurs des pays colonisés par les Portugais, and their sins in the Congo, ainsi que leurs péchés commis au Congo, in Angola and Mozambique, en Angola ainsi qu'au Mozambique. and the islands of São Tomé and Príncipe. Sorry. And the islands of São Tomé and Ainsi que Príncipe. les îles de Sao Tomé et Principe. We thank you for welcoming us Nous vous remercions. and for honoring our your presence, Nous vous remercions d'avoir honoré notre présence to hear our statements of confession and pour repentance. écouter nos déclarations, nos confessions. As each nation brings their message, they will kneel before you. Pendant que chacune des nations apporte le message, As elle va part- s'agenouiller devant vous, As part of the whole European delegation, comme faisant partie de toute la délégation européenne. and then we will kneel together to await your response. Ensuite, nous allons tous nous agenouiller pour recevoir votre réponse. And so first I invite my brothers and sisters from Great Britain to offer their statement. Premièrement, j'invite mes frères de la Grande-Bretagne pour apporter leur confession. Your Excellencies, honourable dignitaries, and all people of Africa, Vos Excellences, honorables et dignitaires et tous les peuples africains, we, as the nation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, nous, en tant que nation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, confess and repent of the sins we have committed against Africa and Africans from many nations. du pays de Galles et de l'Irlande du Nord, confessons et nous repentons des péchés que nous avons commis contre l'Afrique And against the living God, Father, Son, and Holy Spirit. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. We repent with a deep sense of guilt and shame of the following. Nous nous repentons avec un sens profond de culpabilité et de honte devant le point suivant. Rydyn ni fel Cenedl y Cymru yn y Frenhiniaeth Unedig yn cyffesu ac yn edifarhau o'n pechodau yn erbyn Affrica a'i phobl mewn llawer gwlad ac yn erbyn y Duw byw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Rydyn ni'n edifarhau gydag ymwybodaeth ddwfn o neuogrwydd a'n cywilydd am y canlynol. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique.
Competition with our fellow European nations for imperial domination in the world that contributed to the scramble for Africa. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. The imposition of the empire spirit upon Africa, robbing Africans of their identity and destiny through an ideology of superiority. L'imposition de l'esprit de domination sur l'Afrique, dérobant les Africains de leur destinée et de leur identité au travers d'une idéologie de supériorité, ceci a été imposé à tous les niveaux de la société. Taking rather than giving. Au lieu de donner, nous avons avidement pillé l'Afrique. We greedily pillaged Africa, taking gold, silver, copper, diamonds, oil, and many things. Nous avons avidement pillé l'Afrique, prenant l'or, l'argent, le cuivre, les diamants, le pétrole et les autres richesses. We dehumanized Africans, calling them black ivory, perpetrating the evil of the transatlantic slave trade. Nous avons déshumanisé les Africains, les appelant des nègres et perpétuant les mal dans la traite négrière. Covenant breaking. Nous avons rompu les alliances. We lied and deceived African leaders into signing away their rights and their lands for trivial returns. Nous avons menti et trompé les leaders africains afin qu'ils nous vendent leurs droits pour peu de choses. Allowing our nation to be a seedbed for a global demonic spirit that today, through globalization and unjust trade patterns, locks up the destiny of nations. Nous avons ouvert les portes de notre nation à travers la globalisation aux esprits démoniaques qui empêchent l'autre nation d'entrer dans leur destinée. Shedding innocent blood through wars of conquest, economic and social displacement, and unjust governance. Nous avons versé le sang innocent à travers la guerre et des conquêtes en effectuant des déplacements économiques et sociaux au travers d'une gouvernance injuste. The legacy of Henry Morton Stanley in the Congo region. L'héritage de Henry Morton Stanley dans la région du Congo, who through his brutality, racial superiority, and vainglory established the pattern of colonial oppression in the name of Christian civilization, thereby misrepresenting the gospel. l'héritage de Henry Morton Stanley dans la région du Congo qui par sa cruauté et son esprit de supériorité et de vaine gloire a affermi les modèles de l'oppression coloniale au nom de la civilisation chrétienne et qui a causé du tort à l'évangile. Corrupting the agricultural patterns of African nations so that instead of growing food for its people, we encouraged cash crops to be grown to satisfy our affluent lifestyles. Nous avons corrompu le système de l'agriculture des nations africaines pour satisfaire nos propres intérêts au lieu de nourrir le peuple. Inflicting the unresolved spiritual wounds of our own islands upon Africa through our damaged children. For example, Henry Morton Stanley and Frederick Lugard. Nous avons infligé des blessures spirituelles de nos îles au travers de nos enfants blessés, par exemple
Henry Morton Stanley et Frédéric Lugard. Presenting the gospel to African peoples without separating it from the unholy alliance with the empire spirit. Nous avons présenté l'évangile en Afrique en la mélangeant avec l'esprit de domination, l'esprit de l'empire. As it says in Habakkuk chapter 2 verses 6 to 10. Ainsi qu'il est dit dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 6 au verset 10. We have plundered many nations, shed innocent blood, and built our realm by unjust gain. We have plotted the ruin of many tribes and peoples. We have piled up stolen goods, making ourselves wealthy by extortion, and have by deceit and treachery made false covenants. Nous avons, les peuples conquis se mettront tous à prononcer contre eux des paroles ironiques et à double sens. Voici ce qu'ils diront. Malheur à vous, vous accumulez des richesses en volant les autres et en prenant leurs biens en gage. Jusqu'à quand agirez-vous ainsi? Vous serez soudain pris à la gorge, vos créanciers surgiront et vous feront trembler, ils vous pilleront à leur tour. For all these things, we are truly sorry. Vous dépouillez de nombreux peuples, eh bien le reste du monde vous dépouillera à cause du sang que vous répandez et de la violence avec laquelle vous traitez les pays, les villes et leurs habitants. Malheur à vous, vous échappez au coup de malheur. Vos plans ne serviront qu'à humilier vos proches en détruisant de nombreux peuples. C'est votre vie que vous mettez en danger. Pour toutes ces choses, nous sommes vraiment désolés et nous vous demandons pardon. For all these things, we are truly sorry and ask for your forgiveness. Pour toutes ces choses, nous sommes sincèrement désolés et nous vous demandons pardon. Ich spreche zu den kostbaren Menschen in Afrika. I speak to the precious people in Africa. Je parle au peuple africain. Ich möchte als Deutscher Buße tun hier. I want to repent before you as a German. Je voudrais me repentir au devant de vous en qualité d'Allemand. We Germans believed that we are able to make things better. Nous, Allemands, nous prétendons faire les choses mieux que les autres. And we believed that we would do just that. Et nous pensons que nous ne ferons que cela. This was pride. Sorry. This was pride. Nous pensions que cela était juste. Bismarck appeared as an honest broker between European and African interests. Bismarck a apparu comme un intermédiaire entre les intérêts allemands et européens. But in reality, it was all about power and influence. Mais en réalité, tout se résumait en termes de pouvoir et d'intérêt. In the Berlin Congo Conference of 1884-85, à la conférence de Berlin de 1884-85, he said that it was in the name of the Almighty God. Il a prétendu que c'était fait au nom du Dieu Tout-Puissant. The Germans believed that they themselves
could be very friendly. Et les Allemands ont cru qu'ils pouvaient être en bon terme avec les autres. And that they decided to help you. Et qu'ils s'étaient décidés de vous aider. But even 200 years before 1884-85, Mais 200 ans avant cette conférence, we had won a lot of from the treatment of Africans and the colonization of Africa. nous étions au courant de mauvais traitements de la colonisation en Afrique. The biggest sin was to undress Africa. Et on était là pour opprimer l'Afrique. And to bring domination into Africa. Et apporter la domination en Afrique. Yes, we gave you nothing. Oui, nous ne vous avons rien donné. But what we did was to export poison theology. Mais tout ce que nous avons fait, c'est d'apporter une théologie corrompue. And we served you badly. Et vous amenez de mauvaises choses. In doing that. En faisant cela. The damage was what caused to Africa was immeasurable. Les dommages causés en Afrique sont innombrables. So we don't know how we can be forgiven. Et nous ne savons pas comment en être pardonnés. But we need your forgiveness. Mais nous avons besoin de votre pardon. We killed 70,000 Herreros. Nous avons détruit les chemins de fer. We regret that. Nous le regrettons. Afterwards, we attacked the whole world in 2 world wars. Après cela, nous avons mené dans 2 guerres mondiales. So we confess. Nous confessons cela. Our sins are so great. Nos péchés sont tellement innombrables. Please, s'il vous plaît, we ask for forgiveness. Nous demandons pardon. God bless Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. My name is Chris McCrossan. Je m'appelle Christophe Macrosson. From Scotland, United Kingdom. Je suis du pays d'Écosse au Royaume-Uni. I am a Roman Catholic. Je suis catholique. And I'm here to confess the sins of Catholic against Africa. Je suis de l'Église catholique romaine. Et je suis ici pour confesser les péchés des catholiques contre l'Afrique. As a Roman Catholic, en tant que catholique, I identify with the sins of my forefathers as sons and daughters of the church. Je m'identifie avec les péchés de mes ancêtres comme leurs fils et filles d'église. In particular, our sins of omission against the Congolese people, against you, the people of Africa. Et en particulier, nos péchés des omissions contre le peuple d'Afrique à cause de leur échec. For our failures. À cause de notre échec. We failed to uphold the gospel message to defend the weak and oppressed. Nous avons négligé de maintenir l'évangile. We failed to defend your worth as children of God. Nous avons failli dans la défense des faibles et des opprimés. We failed you by not raising our voice to speak out against the many atrocities
that you suffered. Nous avons négligé de défendre votre valeur en tant qu'enfant de Dieu parce que nous n'avons rien fait pour dénoncer les multiples atrocités, les méfaits dont vous avez souffert. We ignored the calls from our Protestant missionary brothers for change. Nous n'avons tenu aucun compte des appels de nos frères, les missionnaires protestants, quand ils ont crié pour le changement. We saw this as Protestant reformist thinking. Nous avons cru que ces appels étaient les produits des pensées protestantes réformistes. Therefore, we were more interested in keeping ourselves separate from our brothers. Ainsi, nous étions plus intéressés de nous désolidariser, de nous séparer de nos frères, au lieu de nous joindre à eux. Instead of adding our voice against the oppression taking place. Au lieu de nous joindre à eux pour protester et condamner les oppressions. And so we remained silent. Ainsi donc, nous avons gardé silence. We turned a blind eye. Nous avons fermé les yeux. And we allowed these atrocities to continue. Et nous avons eu l'attitude de laisser faire devant ces atrocités. I confess these sins. Je viens confesser ces péchés. I repent of them. Je m'en répands. And I ask, and I am truly sorry. Et je suis vraiment désolé. I ask for your forgiveness. Je demande votre pardon. And as the tears of our repentance fall to this ground, pendant que les larmes de repentance et de confession tombent sur cette terre, may they be turned into rivers of healing and grace for this land. Que cela soit transformé en guérison de toutes ces plaies. Monsieur le ministre, dignitaires honorés, peuple de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Nous, en tant que chrétiens représentants du royaume de Pays-Bas, soutenus par le mouvement néerlandais de prière, la coalition de réconciliation néerlandaise et l'Alliance évangélique néerlandaise, reconnaissons et confessons. Wij, als christenvertegenwoordigers van het Koninkrijk der Nederlanden, ondersteund door de Nederlandse evangelische beweging, de gebedsbeweging, de huizen van gebed en de Nederlandse evangelische alliantie, erkennen en belijden que nous, à partir du milieu du 7e siècle, avons introduit en Afrique du Sud le commerce des esclaves et bien de l'esclavage. Que pendant la 17e et 18e siècle, nous avons exporté beaucoup, vraiment beaucoup d'Africains de vos propres côtes comme esclaves en Amérique. Que nous avons donné naissance à l'apartheid.
par cela, nous avons façonné le mensonge que les Blancs étaient supérieurs aux autres. Un mensonge qui s'est répandu et a eu comme résultat le manque de respect pour le peuple africain, pour leur intelligence et leur culture. Et par cela, nous leur avons ravi leur dignité. À l'époque de la conférence de Berlin, les commerçants néerlandais, avec presque 50 bases de commerce, étaient la présence commerciale la plus puissante autour et nord de l'embouchure du fleuve Congo. Pour leurs objectifs commerciaux, ils exigeaient aux Africains dans ces territoires de produire des biens de leur intérêt, au détriment de l'agriculture et des infrastructures de commerce locaux, causant ainsi d'immenses souffrances aux populations locales. Que nous, à la conférence de Berlin, n'avons pas accepté une proposition anglaise de discuter des aspects humanitaires de la présence européenne en Afrique, sur base d'une attitude de mépris pour les Africains et pour protéger nos intérêts commerciaux. Que dans certains domaines de diplomatie néerlandaise, européenne et internationale, l'attitude d'impérialisme reste encore présente. Pour finir, c'est terrible que c'est seulement maintenant, plus d'un siècle après la colonisation et plus d'un demi-siècle après votre indépendance, que nous reconnaissons finalement la perfection de nos foi pendant les derniers 4 siècles et que même à présent, peu de gens seulement aux Pays-Bas soutiennent cette initiative. Nous confessons ces péchés à Dieu, à vous, représentants de l'Afrique et de la République démocratique du Congo, et vous prions votre pardon. Chers frères et sœurs du pays du Congo, avant que la Belgique se répande, nous invitons 12 frères représentants, 11 frères représentants chaque province du Congo qu'ils s'avancent. Before Belgium presents the confession, we would like to invite 11 brothers representing 11 provinces of the Congo. Et qu'ils s'asseyent par terre comme on nous a mis par terre. To come forward and sit down as we are doing now. Yambo Belgique tubela tosengi na bandeko zomi na moko bayeba kotalisa bituka zomi na moko ekolo Congo bavanda na mabele ndenge pe bango bavandisaka biso na mabele. Ces frères ont des banderoles de chaque province.
These brothers bandeko bana bazali na bitendi ya bilamba ya etuka moko na moko balati. they have banners representing each province. Ceux qui ont des banderoles, s'il vous plaît, levez-vous. Those having banners can be stand up. Tu n'as pas de banderole, lève-toi. Tu n'as pas de banderole, lève-toi. C'est comme ça que nous avons été mis par terre. That's how they made us sit. Boyende bavandisaka biso na mabele. Difficile à nous relever. Pasi poto telema. It was difficult for us to stand up. Chers frères et sœurs du peuple congolais, nous sommes ici de la part de la Belgique. Nous sommes à deux, parce que la Belgique consiste en deux parties, la Flandre et la Wallonie. Et donc nous représentons la Flandre et la Wallonie. Nous nous rendons compte que nous avons une grande responsabilité vers la DRC, mais aussi envers le Rwanda et le Burundi, qui ont été nos colonies aussi. Nous représentons aussi le mouvement de prière de Belgique et aussi les deux alliances évangéliques, l'alliance francophone et l'alliance néerlandophone, dont nous avons une lettre signée par les deux présidents des deux alliances, que nous allons lire maintenant. Lettre de la délégation belge pour les délégués congolais. Je commencerai en irlandais. De Evangelische Alliantie Vlaanderen, samen met de Alliance Evangelique Francophone de Belgique, verklaren dat zij ten volle hun morele steun willen betuigen aan het proces van verzoening tussen België en de Democratische République van Congo. Avec l'Alliance Évangélique de Flandre, l'Alliance Évangélique Francophone de Belgique déclare qu'elle souhaite apporter son entier soutien moral au processus de réconciliation entre la Belgique et la République démocratique du Congo. La réconciliation est un devoir biblique pour tous les chrétiens, dans la ligne de la réconciliation accomplie par Jésus-Christ, comme dit en Matthieu 5, versets 23-24. Car, et je cite 2 Corinthiens 5, de 18 à 20, « Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il n'a point imputé au monde ses offenses, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. » Nous reconnaissons et regrettons profondément que durant la période de la colonisation, beaucoup d'injustices ont été commises par les autorités belges et par le peuple belge, et que beaucoup de souffrances ont été imposées au peuple congolais. L'occupation injuste et la soumission de groupes de populations autochtones, le travail forcé et la violence terrible qui l'accompagnait, les millions de morts, les innombrables atrocités, le pillage des richesses du sol, les nuisances aux économies locales, les humiliations et le mépris, l'instauration de divisions entre les tribus et groupes ethniques et beaucoup d'autres méfaits ont dû être ressentis comme profondément blessants par la population congolaise. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés nationaux et sont une souillure honteuse pour notre pays qui se proclamait chrétien. Donc nous représentons la Flandre et la Wallonie. Nous nous rendons compte que nous avons une grande responsabilité vers la DRC, mais aussi envers le Rwanda et le Burundi. Nous reconnaissons et regrettons profondément
que durant la période de la colonisation, beaucoup d'injustices ont été commises par les autorités belges et par le peuple belge, et que beaucoup de souffrances ont été imposées au peuple congolais. L'occupation injuste et la soumission de groupes de populations autochtones, le travail forcé et la violence terrible qui l'accompagnait, les millions de morts, les innombrables atrocités, le pillage des richesses du sol, les nuisances aux économies locales, les humiliations et le mépris, l'instauration de divisions entre les tribus et groupes ethniques et beaucoup d'autres méfaits ont dû être ressentis comme profondément blessants par la population congolaise. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés nationaux et sont une souillure honteuse pour notre pays qui se proclamait chrétien et civilisé. Mais en tant que Belges et par conséquent solidaires, nous voulons également reconnaître et confesser que la cupidité et la soif de domination de l'impérialisme étaient les motivations de bon nombre de nos concitoyens. Tout ceci fait que la Belgique a une dette historique immense vis-à-vis du peuple congolais. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur.